Très cher internaute de d'International Télévision, fidèle internaute de d'International Télévision, bonne fête de l'indépendance à tous. Nous sommes toujours là. Le devoir nous appelle, l'actualité nous oblige de vous servir vraiment. Nous sommes là, vraiment bonjour à tous et à toutes qui sont en train de suivre cette émission. Plusieurs options avec la femme à plusieurs options. Bon, à Tatobi Lobate, roi Bolobar Internet, les églises. Nous sommes toujours obligés de venir parler. Merci à Bekal pour la réalisation de cette émission. Merci à tous les abonnés. Bon, bozo peut s'appuyer sur chance. Bozo tellement ébélé, abonné, bozo ébélé, mais bozo tala émission qui ça fait tellement trop mal. Tant que tout le monde a ba makamba boye vidéo que kota boling kota la té franchement ils ont stressé nga makasi. Mes sincères condoléances. Nabato union so ba bongi va être cher na bango. Te présenter ba condoléances vraiment nzambe mtape saka. Nzambe pe mutu azui donc présenter aussi ma condoléance na famille à maman Chakou. C'est l'une de notre comédienne l'icône du théâtre au Auteko quitté biso depuis wana programme na yenanu et puis sanité au nyon sur les cas qui na ba réseaux sociaux ezala qui programme ya lokuta et banité sur banani bafonda ki yango. Aujourd'hui nous sommes là pour parler de maman Chakou, de sa famille et surtout des artistes et comédiens. Depuis maman Chakou akufa qui y a toujours de problèmes au ezobima. Personnellement on a ndenge nga na yebeli mama Chakou. Na ndenge to yebeli mama Chakou, to dit que elle était une personne très douce malgré barol na o bande ko jouer. Moi je me rappelle encore tant aux qui bana mike to bande ko banga ye parce que bana opc plus barol a muté mama b plus barol il y a basi ya kisi moi tant aux kola tozo tala théâtre na et bando bang sanga. Je croyais que peut-être les andenge azame Dieu a fait grâce de jouer na moi deux films moko a joué belle-mère nangai na film moko je crois ya Igo Boss et puis a eu joué sous tante nanga na trouva qui est après scène hors caméra. C'était vraiment une très bonne maman parce que aidanga pe na moi ba conseil et belé concernant ça na biso ya théâtre. Mais depuis liwana ye ba problème ezobima famille bazo yo kanate na ba comédien sans oublier que famille babosani que maman Chakou azalaki personne publique azalaki sous moto te qui famille il faut kaka à dépendre na bango et puis azalaki moto oyo abane ko servir batou ba diaspora na biso baza partout dans le monde entier. Gouvernement na biso azo sa la fierté ya mboka et pourquoi pas na ba fanatique ou ba consommer biso na niveau ya Kinshasa ou ba ko consommer pe mama Chakou. Mais depuis mama Chakou akufa ba makele les obi mebele ba comédien ba problème na famille ko que deux fois même presse jeté là ba bengana batou. Donc d'autre part ezo ça là bien té sans oublier que ceux qui famille to presse les ezo komananda kuana c'est parce que maman Chakou azalaki icône bobo ça n'a pété que de avant liwa ya maman Chakou. Je ne crois pas bon mon aka défilé ya ba comédien to ya ba artiste et comédien na famille ya maman Chakou ndenge ezo salama lelo lokola icône à Koufi, lokola star à Koufi, lokola étoile moro et Koufi, yango lelo bomoni ba comédien gouvernement population bazo linga ba ya ko assister ba ya ko lila na bino famille. Mais famille ça crée toujours des problèmes. D'autre part to condamner ka famille et puis to condamner kaka ba comédien te. Nous sommes là au milieu du village. Beka na autorisation na yo na linga e que o balancer les biso d'abord to yo ka ba audio oyo ezobima na famille. Ezobima na ba c'est la mutumusule okufa yake no kunga oyo te biku kumani wana chamu kwa uzolo ba pe o tu faut banze bemango ya yo basi ba ki on est le côté ça dia ba il faut membre de famille à ça biso membre yo kale ba kusuba una biso ba kila ba bika soka na ba bakasi bango nde basala yango bataboli 50% bango basali 50% mbalo bakolia te so recruter comportement baptiste velo balube maji misala bato ya recruter comportement baptiste on va so ndukabo kena makamna maleko c'est quoi ça babatika biso bakoloba lisolo Moïse mbiye baloba yango lisusu ekosila Ina tovanda boso tovandi kuna eko za propre ba kuma sala ka basisi amuna bona oki kuna nyana te manado benga la bisheki do bana sala ndukizo ya za classe ye shapa zo bina mo mi ndo nda sala shapa da ba kanda oya te do so zela ka ba bina bo bio to zo ya
bino ne bokoloba biso mpe toboyi makambo na bino esili botelemi mokili na bino kolobi tozelaka loba famille alo tokomi bino oblige non bino nde kosala toso toyebi bango nde basala kosenga ya bango bakokende kosala badadi na shoko banemozi dadi na shoko osokozoka pene nde maaminisa emoka zokumisa tiako na conseil na yabi wana eza ikomi fo akundama ya fe konner ye akendingi na mama ministre bakutani basololi na bakutani basololi na ye alobi aza dine na gardon problème na nga kutu esi esili problème etikali kaka budget na finance esili basinye makambo soki esili ngape nazolinga nde accéléré en pose 5 nazovoyage alobinenga bongo esikomi na ezoya efakunda ebe nango ya bino toboyi mpe bakokunda ete so bokoya na bato na bino ete bokende bamama ministre bakoya bobino nde boko basolo ekomi oblige bato ifo bakunda eboni madelise batie me libre omitungisa bana bino te eloko moko afasi ezali te ministre alaki mpe bango nyonso na bamasumu wana oyo azofungola mbangalo sikoyo bino bokoma oblige bato soki baveki colère nyonso ifo eleve bino ifotiabe fotokozala bayebini basalaka 50% bazwi 50% bakesi na famille jaki mpe azotelekana azotambola azokota bisika nyonso batufi na oyo soki secrétaire ane aza awa po bino boza na biso na bureau ya secrétaire conseiller ya ministre wana soba azali awa ye atelemi ya bino nde bomona obanga na bino te akokunda matete honneur mesa babumbu ayaki bomesa bango alobi ayebi kobanga te tozosoabayikuti lobi lelo nde bazosola ye basala pe programme basalele monima na ye kuna na nini eloko nini yango bazolu azela mosusu akokufa akokende kosalela bango Mungu yeye mkufa nao sana. Yeye utana Mungu yeye kufa nao sana. Kama sio kwa class kwa hiyo kitambe. Mungu kwa kwa madura kwa familia baba tumapita. Mina bozo aka kimya vile fanya vile. Bozo. Passer na banalo bamate bozo binoka kimya. Ateno lukomo na kusenga ndio afazanga na bila ndio na televisi kuna o Famille. Pesa yo bilo ko batanga na chasser. Biloko zate. Apesi biloko leba mo biloko si ezate. Nala bisoko. Na pesa. Pesa mo bilo ko batanga na chasser. Biloko ezate sili. Vraiment, bonsoir na bandeko nyonso ya famille théâtrale du Congo. Nauti koyoka audio ndenge baninga nyonso tokoyoka yango oyo peut-être ayoki audio wana te ayoka yango bongo ayoka mpe oyo nga na koloba wa bon moni problème oyo ezali ezongaka à tout moment baartiste comédien biso moko toyebi et eza on dirait chaque année baartiste bazokufaka ntango mosusu moko ntango mosusu mibale neti année passé ezalaki sombre en tout cas naza sur ata 4 ou 5 bakendaki ederangeaki mwa mingi bandeko bazokufa mingi na kote ya baartiste surtout comédien mais ezozala kaka histoire eza kose répété ke makambo bambongo bato bale bambongo toyoki kaka na mundweri memema toyoki na Dadi Kambala memema na mwana oyo pululu na bato nyonso presque oyo bakufaka kaka meme makambo wana ke bato balingi balia mbongo bato balingi basala boye soki ezalaka ya solo toyebi te soki mpe ezalaka bakosela mwa makambo toyebi te mais problème ezali eza komeka nanu ko changer modèle
omoni bafamille yango nyonso bazokufelaka bato ezala soki baartiste botambo bosalaki démarche bien ezotourne ka mabe ezala soki baartiste bokei na ndenge mpe na ndenge moko disperse eke bokei mpe na balokoso ya mbongo na makambo etali liwa ya motu eyo ezalaka bien te namoni on dirait moi solution moko ekozala ke soki sikoyo artiste akufi lokola toyebi ke bato baartiste nyonso bazalaka mpe na bafamille na bango on dirait kotika na makaka matanga na bafamille ya baartiste soki moto akufi baartiste bokendaka matanga bokekaka matanga moto boyeka matanga soki bokoapporte part oyo ya bino boye bopesi et puis c'est tout on dirait baartiste balongana makambo etali badémarche ya matanga bato eyo ezala soni parce que eza na matanga moko te oyo toyoki ke organisation elekaki propre makambo te elekaki bien bato baswani te bato baolini te eleki mpe bien ezobebisa ezosala mpe ondire baartiste baza bato oyo bazalaka balalisaka bango ndako moko na mbongo te ondire so bolalisi bango ndako moko na mbongo lobi na ntongo mbongo efozala bamanka ekomi presque ekomi eloko moko ya ndenge wana alors eza soni à chaque fois bakombo ya minene bato mosusu baza kotitoye bakombo wana ndenge moko mabe bato mosusu baza koloba na bandenge esala nano mpe soni esala soni en tout cas baartiste on dirait bobima nao na makambo etali baliwa bato soki moto akufi moto akufi toyoki mawa soki bolata uniforme na bino moko bokende kotala matanga moninga na uniforme bosorganize na ndenge na bino mais bokotaka na bamatanga bato susu te keo biso toorganize mpo tokunda il faut tosala botei botika famille bango moko bakoinforme bino ke tokokunda ndeko na biso date boye biso na leta toyokani mpo leta sayebi tike bafamille yango bazalaka na bandeko na bango baartiste to na bandeko na bango soki moto artiste akufi bandeko na ye bango moko bazwi le devant bakebeta baporte soki leta oyoka bango ayoki bango bakundeli bango ndeko na bango na honneur soki na nini soki mpe leta oyoka bango te bayebisi bino kake bon tokunda ndeko na biso le 18 mpe bokei na cimetière eleki soki bino moko na cadre na bino bosorganize boya bapaya na bino bosala bo eloko kolia komela na part na bino bolongano na makambo etani na organisation ya kokundaka bato bobima nano mpo ekomokoma soni mingi ekomokoma soni to kaka fo kaka bokota kaka na makambo oyebimisaka makambo babanda kofingaka bino boy taneti bango makambo aoloba eza makambo ka soni mingi vraiment on dirait bolongwa nanu mpo lokumu ya baartiste ezala et puis bato na bato bamikundaka famille ya motu ekundi motu na bango famille ya motu esali badémarche bango moko surtout na baartiste oyo minene oyo bayebana en tout cas soki akufi soki baartiste boke na bino te famille na ye baosolaka na leta bolingana kolongana makambo ngo nano bolongana bino comme ça totala na prochain bembe soki famille wamo baosala mpe démarche makambo eleka bien ndenge mpe eleka lere baartiste baasistaka soki eleki bien te wana sikoyo bozwa raison en tout cas omoni awa totiaki maboko te est ce que bokundi mutu na bino soki mpe bakundi mutu na bango ayekontinue nango ndenge wana bafamille bango bakundaka mutu na bango soki bakokende na leta soki wapi bango bazala na charge ya makambo na bango mpo botika kofinga botika batika kofinga bagrand artiste batika kofinga bato bazoya peut-être na idée ya koede bon peut-être misusu bazoya na idée ya koyiba ya lokoso moko mais mingimingi eza idée ya koede mais soki ezotourne mabe botiki na bino kaka te botika na bino surtout quand il y a pas baintérêt moko ya molili na nsima botika na bino bato bakundaka bafamille ekundaka bato na bango moko voilà bolimbisa soki nalobi ka mabe me na soki nalobi ka mabe te nalobi ka normal ndenge makambo oyo toomona merci beaucoup elonga azalaki lere bapapa delisa ministre ya nani moto akosala makambo esolo elonga azalaki azoyeba na telefone wana ayokaki kasi namoni mpe bamami mpe baza te kaka ye masumu etout de chasse na kalfa bamosu yango nyonso baza te ala koboyela bino ezozelaka ministre ndenge alobaki c'est tout elekobisa soko na tele babisa kotaka ministre bomataka ministre asalaki mosala efambe te mosala Thank you.
biso ka po batikala kana mambongo na biso yango na zolo ba kondi le sanga lego na za vivant ngai shako ngai le sanga lego na zo tambula kwa tsona kufi bango ne basala ke loko te bango nde bakumi ko bakomo lia mo tsiko ngai na sala ke loko na tikale ko lia loko te na zo televisa taxi yo zo le kana kasi ya pas de succès ndeko na bango ya mobali ndeko masha ko mwa mobali alobaki bango ba bénéficia te na liwa ya papa Wemba bamona mbongo te famille et bénéficia na rien donc balingi na bango te na liwa ya maman Chako bazala ba perdon baza pe na posa ndeko na bango azaki artiste ba bénéficier pe mbongo nyonso wa gouvernement ekwa na maboka ba artiste te ekwa na maboko na bango parce que na ebemba papa Wemba il paraît que bazaka famille ba bénéficia mais l'autre famille se retrouva te bamona mbongo te ba bénéficier te baniza pour ça ba bénéficier na liwa ya maman Chako donc yana ba mobali wana mutalobaki so tuni président Cheko aoyeb sabine. Merci à Beka Dorior la caméra pour les images. Toyoki ba audio plutôt. Toyoki ba audio, Toyoki nenge famille à maman Chako et Zoloba concernant ba comédien. Personnellement, je ne suis pas là pour vous condamner. Peut-être boye bité nenge makambu et kendaka. Soit fallait contacter au-dessus, à essayer de parler avec des comédiens, parler aussi à d'autres personnes pour savoir comment est-ce que les choses se passent pendant que artiste moko akufi. Ça fait trop mal audio mususu, ba voice mususu, ezo tambola boé na mémoire à maman Chako. Moi personnellement, ça me fait trop mal. Lelo oyo soki gouvernement eye ko assister bino na matanga, eye ko assister ba comédien na matanga, c'est parce que ba yebi que Maman Chako azalaki icône, azalaki comédienne moko ya monene na mboka na biso. Je demanderai à ce que la peur règne entre les comédiens et puis entre famille ya Maman Chako de façon que âme ya ndeko na biso, ya maman na biso, ya star na biso est reposée en paix. Nzambe mutu apesaka, nzambe mutu azwi. Moi je dirais une chose d'abord à la famille de Maman Chako. Maman Chako nde na utai koloba na dobi émission azalaki icône, azalaki star. On dit l'artiste ne meurt pas. Donc aotika la gravé 2 années et des années bana bakoko na biso toko betela bango peut-être lisolo ya Maman Chako si Dieu nous prête longue vie. Je suis trop fière de moi, je suis la fille d'une star qu'elle s'appelle Maman Top. Donc moi si azanga génération et ça la fierté et ça la marque akoma marque na famille oyo soki olobi kaka ndeko ya Maman Top mwana ya Maman Top nové ya Maman Top place mususu peut-être bangai ba ignorer yo na ba considération ba pesa star na bino ba pesa star na bango plutôt au monde ba pesiope bonheur wana. Moi je crois bien ndenge na landi ba audio mususu bozaki ba parenté boza soki bandeko na papa Wemba, avoir papa Wemba dans une famille, avoir Maman Chako dans une famille. Donc pour moi je dis c'est vraiment une bénédiction parce que tout ma famille belé pe na Congo oyo ba lukata bazala na star moko na famille abimate mais bino bozwa grâce wana donc on boana grâce boza na bato mo bazabo faut yeba ndenge nini ya ko protéger bango mbongo dans la soukate. On peut donner aujourd'hui de millions de milliards na famille pour na boli la Maman Chako etikala ta bosomi mapango. Je crois bien famille zanga pas problème te bo la kaka boko bunda kaka pourquoi pour boteka lupango pour na tuka moyen on teka lupango wana et puis kokabola mbongo papa na landi voice na je ne sais pas avec beaucoup de respect soko zanani bakoki jamais kotika Maman Chako akunda na kaka na famille ya théâtre babenga ngo c'est la deuxième famille tango za personne o ndeti naza na famille na ngabo je na ki na famille na ke place ba comédien baza famille na nga yango moni ba comédien bazobo ya kolala na ndaku bazobo ya kufanda na ndaku venir là-bas malgré malili malgré ba circonstances malgré ba problème ba mususu ba na ngo bazoa ko assister. Pourquoi? Parce que ba yebi ke Maman Chako aza moko na bango na kata musala abuti kolongwa pe atiki bango tango famille bozo na bozo ba responsabilité nyonso mais d'autre part ezo sala bango passe yango zo
wana bazo meka ko telemela yango ne bomonaka ba sistaka na matanga ya papa na biso Dadi Dikembala pe asona na matanga ya ndeko na biso Pululu Shiko watika biso pe asona na matanga ya maman na biso Mindondo o atikaka biso na bosanité papa la biso Mundoeri bakufi moi ebele o bakufa ba papa sans souci pe alors âme o ba comédien ba telemaka ba soutenaka famille pour vous montrer que unité pour nous la kisa ndenge bazalaki nandeko na bango de son vivant. Donc wana eza hommage ya suka o ba comédien ba lukaka moyen o sala nini ya ko rendre nandeko na bango atazo mona te ata azate mais quand même au moins il faut ça toujours on dit non illustre du sparring. Na côté ya comédien je dirais ceci ya koluka moyen peut-être ko expliquer bande ko na biso famille ya maman Shako oyo ba yebite qu'est-ce qui se passe ba yebite ndenge makambo elekaka peut-être non ba kufela comédien te toyoki voice moko koloba que na matanga ya maman ya papa wemba ba profitaka te tout oyo faut ba profiter ça fait trop mal ko kabongo ça fait vraiment mal na yebite mutu nini olinga a perdre ndeko na ye po ye atika ko profiter nango. Ça fait vraiment mal. Bande qu'on a vu sur la comédien, je ne sais pas. Ceux qui beaucoup qui ont moyen, intérêt d'entente, place baza makele les alaka. On a le bango attendre na kubasanye koyaka, balute koyaka ngo sala ki makele les ezale tutana. Donc beaucoup qui ont moyen ko fandi sa famille à maman Shako, ko expliquer bango qu'est-ce que batu basalaka tango mutu oyo akufi tango beaucoup fait être cher ko expliquer bango que maman Shako azali susu maman Shako de son vivant azaki li susu mutu oyo azo ko appartenir kaka na famille mais azaki mutu oyo l'été zotalela ye famille mutu au public ezo compte sérieux. Je crois qu'il n'a point wana peut-être vous retrouver kimia moko ya makasi tolanda ki vidéo moko ya maman Shako lobi ba rendre bango hommage de son vivant tant to moni image wana ko balancer donc et puis si sous passe makasi c'est comme si maman Shako ayebaka ke na liwana ye makelele ko zala na liwana ye tiraima eko zala donc et ça là qui vraiment ezo sala penza pasi ya makasi donc komona star munene boya kufi famille ko bendana ba dispute ko salama ezo sala penza pasi ya makasi bomeka un peu ko landa exemple ya bande ko na biso mususu o bakufaka ndenge ba comédien ba assistaka ndenge gouvernement ya assistaka ndenge famille assistaka ekomaka mutu moko pona ko sala force ya ko rendre ba dernier hommage ya artiste na biso na mona pe to côté silikamba ba musicien na mona pe likambu ya ndeko na biso Marie Misamo akufaka makelele ezalaka gloire à Dieu à l'époque tozalaka pe na général Kanyama ayaka longola ka corps malgré pe saka mbutu mais d'autre part batubaka ko comprendre que non général asala qui bien pour éviter ba makelele pour nous éviter ba désordre oyo elinga ke salama na matanga ya maman na biso Marie Misamo. Donc paix à son âme. Pour nous parler de Marie Misamo, je salue aussi camarade Nanga Carmel Misamo en direct de l'Afrique du Sud. Pourquoi pas couper ça peut mbote na balik nanga pe Myriam Jangesaka Medi Angesaka Dedel Angesaka Emmanuel Angesaka na Oche Master Oche Angesaka en direct il y a Captain au Bazolanda Bisso avec beaucoup d'amour et surtout beaucoup d'attention. Pourquoi pas à Rosine fait faux, ma grande famille. 14 ans aujourd'hui de mariage à ma sister Fatou Kanakanda ya Yves Mwamba. Donc du bonheur à vous. Batonio Sopé Babala qui année oyo que du na date oyo plutôt que du bonheur à vous. Joyeux anniversaire à mon ami, mon confrère Yves Patos oyo abotama na le 30 juin. Lelo on a voulu juste parler à matanga ya Marie ya maman na biso maman Shako surtout na ba réaction na bango ya famille tozo mona ba vidéo ezo circuler tozo mona ba commentaire ba comédien pe il faut un moko boye ba ka attendre tozo le kana ba émission qu'est-ce qu'on doit dire de façon que famille pe ezana pas si bazolandela makambo tout soki lo moko elobami baza toujours na posa ya ko réagir ezo sala pe trop mal mais na ko senga kaka na ba comédien et puis na ba famille ya maman Shako unité maman famille ya maman Shako boye ba kende kuna bino
bino azaki standi na utei koloba boye bakoyamba ba comédien baza bandeko na ye baza na besoin ko rendre ye ba dernier hommage respect pe considération o bozo pesa na gouvernement o bozo pesa na ba ministre bozo pesa na ba bourgmestre o bazo ya ko rendre ye ba hommage wana bo pesa yango pe epa bandeko na bino ba comédien et kozala bien makasi. Beka derrière la caméra, je te dis merci pour la réalisation de cette mission. Merci à tous les abonnés de Dada International Télévision. Le plaisir était pour moi. Yoye Babino Bozala qui tellement ébélé. Donc nous étions là juste pour, si je me suis tenu aujourd'hui debout pour parler, c'est parce que on a beaucoup attendu, on a beaucoup vu sur l'internet depuis la disparition de notre très chère maman, notre star, maman Chako. Donc les autres bien ma capacité. On a voulu aussi partager un peu notre point de vue par rapport à ma problème au époque qu'on campait, etc. d'entente. Réunion Liboso et Pesamaki, bah comédien Bazalaki, j'espère que j'étais là avec mon ami Tadingala, pourquoi pas Yamsiambi. On était là, on n'a pas assisté à la réunion, mais on a attendu jusqu'à ce que la réunion est ici là pour natoyer bah nini oyo bah comédien bah vu comme solution na famille à maman chaque main. Heureusement compromis non il y a bien ils ont quitté jusqu'à là nous sommes en train d'attendre fac news et les cas qui awa ya mabe pour la rolobaki maman chaque date naie ya corps et kobima boye donc jusqu'à là toujours je crois la semaine prochaine des programme il y a bien ou bien à la fin de cette semaine programme il y a bien et copé ça m'a potoyé ndenge nini to rendre maman la bicho hommage restez toujours branchés sur Dada International Télévision. Abonnez-vous massivement, que le bon Dieu nous garde. Nous avons appelé Sakayende Moutouazouaki à consoler mitema ya bateau nyonso bazolela a consolé mitema ya artiste et comédien a consolé mitema ya famille ya maman Chako a consolé mitema ya ba konzi na biso ya mboka o bazana pasi pona ba kufeli artiste na biso mununu o bande ko sala fierté ya Congo. Restez toujours branchés, abonnez-vous massivement tozan ate ko solo na bino encore si un petit souci concernant ce qui se passe dans les réseaux sociaux et puis dans la famille, pourquoi pas dans environnement na biso. Merci, abonnez-vous, au revoir. On se retrouve très prochainement avec un autre numéro de cette émission. Au revoir, bisous.